Tolobela yango magazini esalemi na Amasek pona conférence de presse na misala ya Internews na lisungi ya misolo ya coopération suédoise. Mbote na bino balandi ya magazine ya Amasek na makambo ya conférence de presse oyo esalemi na ISP Mbandaka. Na elobeli Annette Lotafi. Magazine ya lelo ezali kolobela misala oyo Amasek asali na sanza misato ya mwango renforcer les radios rurales en RDC 3 RDC. Conférence de presse oyo elobeli makambo ya bonne gouvernance, violence sexuelle basée sur les genres, na bokonobwa mpox. Toyo Peter Biako mokonzi ya Lisanga Amasek na elobeli ya Louise Bakandi. Lisanga Amasek association o esangisi ba radio communautaire na etuka ya Equateur e utiko bongisa yoko masolo tobengi conférence de presse ya Yambo pona mwango tozaye na yango tobengi 3 RDC renforcer les radios rurales en RDC na misala ya Internews pe na lisungi ya misolo ya coopération suédoise tobongisi conférence de presse wana na ISP Mbandaka wapi tosangisi bapanzi sango tukumi sato pe ba nzeneneke ya société civile tukumi bale na kati na bango ba peuple autochtone ba chwa ba albinos na ba personnes vivant avec handicap to pe bai bato bazai na ebosono nyonso wana to pesi mingi bapanzi sango mateya o etali misala ya sanza misato o ya Maseke salaki na makambo etali bonne gouvernance to pe koyangila ya malamu ya mboka mingi kita ya mboka na domaine ya environnement makambo etali kobundisa konyokola basi pe bilenge basi violence sexuelle basée sur les gens kokutola yango na kati ya mabota pe lolenge ya bobundisi bokono bwa mpox kotokoto ba makako ezali na etuka ya Equateur mingi penza Amaseke sengaki na dokotolo Joël Foloko ya zone de santé ya Wangata wapi apesi mateya ndenge ni baimboka basengeli ko sukula kama boko tangu iso kolataka bakashne to pe masque pe kotika kolia banyama ya zamba oyo bakufi bango moko pe kotosa ba geste barrière ko fandaka na 1 mètre na bato bazali na bokono bwa mpox pe komema bango na centre de traitement ya mpox zwami liboso ya l'hôpital monene ya Wangata na ngambo esusu elenge mwasi o azali mopesi toli pe kokamba bilenge na Lisanga Kaufe na kombo Esther Bakanda ye ateyaki pe bapanzi sango pe banzeneneke ya société civile lolenge oyo biso baso tosengeli kokutola mabe tosalaka epa na bilenge basi to pe epa na bamama na cadre ya bobundisi bambebamana na 16 jours d'activisme oyo bazwaka mikolo zomi na motoba kobanda mwa tuku mitano sanza ya zomi na moko kokende ti mwa zomi sanza zomi na mibale mobu na mobu pona koteya baimboka kokutola mabe tosalaka epa na bilenge basi to pe epa na bamama tala na bokuse mateya oyo tobongisaki na ISP Mbandaka yango wana pona ete baimboka bakoka koyeba yango malamu bapanzi sango bazwi basango wana bakokende kopesa na bandako ya kopangani sango na bango pe ba société civile bazwi mateya bakokende pe koteya ba oyo bazalaka na bango na masanga na bango ya kokesana na ngumba Mbandaka pe etuka ya Equateur pe biso Lisanga Amasek toko sala magazini ya Lifalase pe na Lingala pona kopesa ba radio mwambe oyo tosalaka na bango pona bakoka kolekisa yango po baimboka bakoka koyoka penza malamu. Na ngambo mususu Esther Bakanda ya Kaufe atei bapanzi sango na bayi société civile kotika konyokola basi mpe bilenge ya basi tolanda ye na elobeli ya Jean de Lumandumba koyeba nano nini ezali violence basée sur les genres tobengi yango eza makambo esalemaka na epa ya moto na lolenge azali tope mwasi tope mobali pe esengeke toyeba ke makambo ane salemaka mingi bao bazaka victime zaka mingi bana ya basi tope ba mama pe ba personne handicap bato bazaka ba handicap ou bien bato to benga bango ba double cible donc ba lesbienne ba PD nde moto basibitaka pe ba violence wana eza mwana ba forme nango ebele tozana ba violence sexuelle tozana ba violence physique tozana ba agression psychologique donc moi ba violence eza ebele na kati ya ba VBG wana pe na lobela ki makambo etali égalité des sexes na ba niveau ya travail na égalité des sexes na ba niveau ya travail na insistaki beaucoup que na mwasi na mobali na mosala esengeli
biso nyonso tozala na ba opportunité ndenge moko soki salaire eza ya 2000 francs na mwasi na mobali baza salaire ya 2000 francs na kati ya musala ebongi te mwasi asibi ba discrimination mwasi bacha mal à l'aise mwasi bani mais tozala biso ndenge moko wana ekosala ke mwasi azala émancipé pe akoma autonome. Moi résumé yango wana na makambo na lobelaki tolanda sikoyo moko ya bapanzi nsango ata tolima te ya oyo bazwi. Oui, vraiment merci na conférence ya lelo. D'abord na remercier Amasek et na remercier encore intervenant ya liboso Dr Joël et Foloko intervenante et Madame Esther na ba sujet malamu oyo baponaki surtout pona Dr Joël apesi biso mate ya kitoko koyeba ndenge nini bokono bwa import ekotaki na ekolo na biso et surtout na province ya Équateur pe ayebisi biso ba méthode nini comment tokoki ko se protéger na bokono wana pe apesi ba signe oyo elakisaka ke moto oyo azali ate na bokono bwa import ezali esengo mingi et te remercier parce que biso lokola bato tokomi awa toyai mpona participer tokosuka na boyebi oyo awa te biso pe tokopartage yango na nzela ba radio na nzela ba communauté na biso ke tomeka ko palanganisa sango wana pour ke bokono wana pour to éviter propagation to pe bokono wana bo palangana isusu makasi te na kati ya 18 zones de santé na biso et pona Madame Esther wa lobela ki makambo ya égalité ya sexe na ba allié ya travail na makambo mususu vraiment totondi na sengo bosengeli koyeba ete conférence de presse ya Amasek esalemi na lisingi ya Internews na mwango 3 RRDC na misolo ya coopération suédoise matodi na bino nyonso nde tokutani mokolo mususu.